Kinshasa bakende na Brazza. Ndenge moko pe ba Congolais ya Brazza ba ya na Kisasa. Balobi yango bien, on est mieux que chez soi. Tout Congolais, tout étranger, tant que mabele mususu. Ayaka pona koluka na ye, mais suka zonga kana ye, parce que on est mieux que chez soi. Alors que na modèle moko ba Congolais ya Brazza ba ya na babele ya Congo pona koya koluka bomengo, pona koya koluka kotanga, pona koya koyekula misala. Na même moment pe ba Congolais ya Kinshasa ba kende kuna na Congo Brazza pona koluka bomengo, pona kosala, pona c'est vrai. Ata balobi ke ba Congolais ya Kinshasa ba memi kuluna na Congo Brazza. Ba Congolais ya Kinshasa ba sali boy. Mais arrêtez ce kuluna, vous na prison centrale na Brazzaville. Arrêtez ce kuluna pour tia bango na prison. Mais beaucoup ko tia ba tunyo sous dans le même sac té, pour banda ko peka bango, ko violer bango, pe ko sala bango ba biloko ya mabe, ko tumba bango publiquement, mais ça c'est affreux. Et ça la kate. Alors que na yebite soki na kiti ya kibokonzi ya Congo tozana mbandi ya kamundele to tozana kimpiato avanda wana un président de la République Miwe Baba a kolobelo comme côté bazo nyoko la peuple na ye afandi. Finalement à quoi sert tozana président na katamboka na biso? À quoi sert tozana ba ministre na katamboka na biso? Tozana ba ministre information o bazo ya ko défendre même les Congolais de Brazza. Alors que ba koko ne so lui œil pour œil, dent pour dent. Alors c'est le moment. Il faut Congolais à Brazza à cesser à stopper biloko oyazo sala na bande kona yeba Congolais à Kisasa. Alpha Blondia lobaki yango. Ce sont les Africains qui tuent l'Afrique. Afrique bazo bobango eza bango africain. Mais pourquoi Congolais à Brazza okoki ko se manifester na modèle wana? Alors que toko pesa ba moto parce que peut-être ba teya makité, mais en ce moment na bande on na zo sala ezali na zo ko teya ko bana na tête ko bana na Sassou Denis Sassou Nguesso tina planto ya mutasuka ke boyeba ke tozali peuple moko to ko bomana kate, mais soki bozo continuer ko bomana ka ko bomaka baninga na bino ya Congo. Donc alors que à ce temps-là on peut ko pesa na Congo de façon que ba bomba pe ba Congolais total à soki boko sepela. Mais pourquoi pas les Sénégalais? Est-ce que dans mon kili moutou a sala kama azaka Congolais? Mais mon cher, mais quand on a la histoire ya Congolais, Congolais pourquoi va bengier BMW? Donc azali ce qui moutou yo aligaka basi, moutou aligaka masanga, moutou aligaka mabina. Congolais lingi ambiance. Ce qui est le Congo ya Brazza et zo ko exister kitoko. C'est parce que la musique congolaise, tout ça n'a pas Pamela quoi. Est-ce que ce qu'il y a na bar moko na Kisasa oyoki demo ya Pamela Munkwa na nino Munto biso to tombola ka ya Congo Pierre Muntwari. C'est nous les Congolais de Kinshasa qui l'ont fait. Tango beti même ba feigno wana ba musique on beti, mais derrière là-bas il n'y a que des Congolais, des Aïrois. Mais pourquoi vous voulez dénigrer les Aïrois? Tango ça la makamba kitoko pona bino. Tango bafungula ka frontière. Soko tali masuwa o euti Kisasa ezokende Brazza. Mais c'est rempli de la nourriture. C'est rempli de toutes les bonnes choses. Bazo kende koteka, bazo mema baki bomengo na mboka. Mais pourquoi les Congolais, les Congo Brazza, à partir du président, vous voulez maltraiter les Aïrois? Tous les Aïrois ne sont pas des Koulouna. Même si David le Congo aujourd'hui était au Congo Brazza, donc il va traiter modèle où va se traiter. C'est pas possible. Alors que à partir du président, d'abord le président Sassou Nguesso est marié à une Congolaise. Il est marié à une Congolaise, mais abandonnant qu'on divorce dans moi sinaye. Le général Dengue. Mais général Tamba Pessio titre à général. Mais faut y avoir protéger le peuple. Parce que yo ba Pessio général, pour yo y ko protéger le peuple na katia mboka na yo. Mais tangu yo moko okoya que nous allons tuer les Congolais, les Aïrois nous allons les tuer tous ici. Et puis pour manifestant au saliango. Mais attention, dans toutes choses qu'on a monté bandélité, pour ceux qui va zongi ça. Mais ça va être terrible. Mais demandez l'histoire. Tangu batumbaki Rwandais ou 7000 Rwandais bayaka envahir Kinshasa quand les Aïrois les ont
brûlé vif na kati ya Kinshasa pendant 3 jours. Mais demandez l'histoire. L'opération peut se déclencher alors que directement on va commencer à tuer les Congolais alors que ce sont vos frères qui vont subir. Nga Nathalie bande vidéo oyo wapi bakangi étudiant congolais na Kisasa babandi kobete na koka aussi sa bande wana te. Na souki na katika pe na ce n'est pas possible. Pourquoi ba congolais ba ko sala revanche ya boy na sepela ki na ngote malgré bazairwa ba beti kaka mutu moko mais nga ekota ki ngate. Alors que tata Nzambe azali bolingo eloko ezo sangisa biso eza ba nationalité na biso te. Eza ba langue na biso te, eza lo poso na biso yango ezo sangisa biso. Na yo congolais ya Braza, na ngai congolais ya Kinshasa, na ngai congolais ya Angola, na ye kuna congolais ya Gabon. Biso nyonso ba Camerounais nous sommes un. À bas le tribalisme, à bas le régionalisme, biso nyonso toza ba indo, yango moni nzila Congo ezali nzela ya ba indo panso. Congolais ya Braza, meka ko appuyer bande vidéo oyo. Appelez vos frères na Congo Braza, batika kosala biloko ya buzoba, oyo bazosala ezali buzoba. Jamais awa totikala komona ba français bakende kotake ba belge na kati nani bazongisa bango na ba modèle moko ya buzoba. Ba anglais bakende ko attaquer ba irlandais, bakende esala makate ba biloko ya ba buzoba e kosala makapa ya ba noir. Yango moni ba baki noir c'est noir. Alors que mondelo ba baki noir c'est noir, il y a peu d'espoir, na été ce qui to pour te encourager. Alpha Blondy lobby, c'est les Africains qui tuent l'Afrique. Biso moko to mandi ko bomba Afrique. Mundela zo pesa biso ba arme to bomana biso na biso. To sala ka munduki te to ma okufila na minduki. Tangu mundela moni ke to so ko accuser trop. Dans le sens que biso to bomana na minduki ba to me minduki banani ba pesa musi mindele bazana sima na bango. Ba tiki ko pesa biso ba minduki ba komi ko pesa biso ba machete, ba tramontina, to komi ko papa na biso na ba machete. Est-ce que c'est normal? Donc mutu mwindu lata conscience oyo na bilu Congo biso ki azanango oyo wapi biso nyos tozali mutu moko eloko ezo biso ezali poso ezali munoko te ezali soki nini te mais le poso na biso yango ezo sangisa biso nyos tozali ba yindo yango ntila Congo ezali nzela ya ba yindo panso. Kaina bengi bino boya ko matea kitoko matea oyo esangisaka bayindo kasi oyo ekabulaka bayindo te matea oyo ezotia peuple mususu likolo te peuple mususu na se biso nyonso tozali mutu moko biso nyonso tutokozala mutu moko pe bobele kaka moko mutu moko akokabula bayindo na mokili oyo azali te. Que tu sois sénégalais, que tu sois marocain, que tu sois ghanéen, que tu sois nigérien, que tu sois quoi que tu sois, tango sana loposo moindo ozali mwana mboka ozali africain. Alors que totika ko bunda biso na biso, totika ko boma na biso, totika buzoba soki te alors to ko banda ko sala oya salima be to memela modela bakoko na biso fimbu. Mwana muketa mazoto sa bakolo te atwaka fimbu kwa kozoma yele. Matono mingi na bino bat oyo bolandi bande oyo ngai na kumisi bino pe na sepeli na ndenge te bo pesi attention mingi bolimbisi soki maloba na ngeza ki mwa muke makasi mingi bolimbisi parce que moment où toujours traverser et ça moment moko mabe alors que bolimbisi pona yango soki ba misusu bayoki pasi bolimbisi pona yango kasi eloko kai na sengi tozala bomoko lisanga pe tutambule longo matondo ingeta.